Mpongo officiel TV. C'est bon ami sur Mpongo Aigle officiel TV balobi chaîne ko s'abonner ngoyo ko jonga moko lenga di sofate bo soldier bolingo la misam pa na londe. Aigle C officiel TV. Aigle C balobi Aigle mo centre officiel TV. Mpongo mo centre officiel TV chaîne ya kotala ba émission solo ba théâtre solo ba solo ba film pe ya solo. Awa ko jo bartele nyo solo mo na bango kuna pamba te awa maka solo ezali awa to ko mona musika a Aigle C officiel TV. Aigle officiel C TV na yembela Aigle C officiel TV na yembela yo. Aigle officiel TV na yembela iyo balobi chaîne ko tola yango tout s'abonner massivement. Merci beaucoup. Balobi s'abonnez-vous massivement na Aigle Saint officiel TV. Aigle Saint officiel TV et sika o ba conseil des sages. Donc ba conseil penza oyo ekotonga société pe na mabota na bino. Biso nyonso to s'abonner na Aigle Saint officiel TV. Oyo alingaka vraiment conseil azangate ko tuba et sika ba komi s'abonner. Veuillez vous abonner massivement à Aigle Saint officiel TV. Au côté de YouTube, on dit Aigle Saint officiel TV et Kobimelo l'intégralité dans mon bimba. On a droit de anglais ba comment souscrire, ba français ba comment s'abonner. Depuis que nous sabino na s'abonner. Petite sonnette aux alentours. Depuis que nous sabino na petite sonnette tous les notifications. Il y a Aigle Saint officiel TV et Kobandoye le papa, maman, Ndundu, Kizei, Koka, pasteur, abbé, comédien, politicien, veuillez vous abonner massivement. C'est bien moi l'artiste Etouké Lombote international, Baleine, Miyama, Mamabo, Kompembe, Likamona Motote, toujours combattu, mais jamais abattu. Nazana Aigle Saint officiel TV. Check, c'est pas pareil. Abonnez-vous massivement. Massivement, veut dire qu'on va tous s'abonner à Aigle Saint officiel TV. Barbie Aigle Saint officiel TV. Tout le monde a une histoire qui tout le monde a des missions bien, tout le monde a news sur Malam. Ah, Aigle Saint officiel TV. Il y a bien un moment là, mboka baby, topaz. Bonaka kaka, mais oko s'abonner wapi? Ba chaîne ebimi tellement ébélé et comme Kochabato embarras des choix. Alors la dose au mille esprit. Mais si na bango capitaine de l'équipe, alors vous s'abonner à la chaîne Moko. Pour que quelqu'un na chaîne Moko. Aigle Saint officiel TV. Aigle Saint officiel TV. Marambouasika et vous s'abonner pour mon surprise. En tout cas, na bombi secret pour cliquer na cloche wana ya s'abonner. Monika cloche na s'abonner. Kende o cliquer kawana et l'ongwe ka rouge. Et la question que nande la longwa na rouge, c'est que o s'abonner. Sans tu vas na Aigle Saint officiel TV. Aigle Saint officiel TV. Je dis chaîne ya ba 100 à 5 Tojonga wapi esika Aigle Saint officiel TV fungami Aigle umela tozawana na bagag d'information babiloko ya mbanga ezawana eloko loso kitoko ezana Aigle Saint officiel yekeyo la part ya Patrick Balons tozawana Aigle Saint officiel. Merci beaucoup, tous s'abonner massivement à tout bactère, tout bas joueur, tout bas politicien, tout tozawana yekeyo. Abonnez-vous massivement na Aigle officiel TV. Aigle officiel TV, qu'on a vraiment beaucoup tout à ma solo, il y a ba Aigle, ba news, il y a ba Aigle, ba théâtre, il y a ba Aigle, ba gag, il y a ba Aigle. Nyonso bozana ngo pour ça. Et vous avez ya ba Aigle. Hein, bino mungu yebi Aigle, Aigle ndeke ya maele. Abonnez-vous massivement na Aigle officiel TV. Hein. Check. Abonnez-vous massivement sur Aigle Saint officiel. Aigle Saint officiel de sa chaîne Oyoye na masolo na wes. Aigle Saint officiel de sa chaîne na yo. Chaîne na chaîne Bissonias. Aigle Saint officiel non stress. Aigle Saint officiel, abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus.
bonsoir chez vous, bonsoir tout le monde, Bandeko. Nabiso Oyoto Mesana Kosolo Lamboka, des shows d'Enar TV, Tozali, Lelo Naline, na Pesibino de Jambote, Bandeko Nyonso Oyo, Ukozwa, Libaku ya Kota Labiso, na RDC officiel TV, na Nzela ya Facebook, Nabiso Isen de Jésus Kitoko. Là, je vois tout le monde, protection ya Banamboka, Adamo, sécurité, Henri Ibanga, Rockman, et je vois Bandeko Nyonso, Oyo Bonisana, Kolanda Biso. Ndenge Tolobara Nabino, Soki Toye, na réseau, Ezalaka Toye, Poto Solamboka. Et Nabiso na RDC officiel TV, to Sololaka Mboka, Tozana Conseil des Sages, Tozana Parole des Sages, Tozana ma découverte, Tozana Mabu Ebele. Alors, les loyaux, Naza, Nabino, Pona, moi, mise au point, Moko Yamuke, Oyotolingaki, tout ça là, Na, Bandeko Nangai, Nibale, il y a réseaux sociaux, pardon, entre autres, des shows de Nar TV, il y a donc des shows de Panama, et puis, Ndeko Nangai, Radi Télévision. Donc, na Bengi Bango, na Solo Nabino, na Nzela ya téléphone, pourquoi? Puisque Bango, pour Nangaï Nalobagake, Baza quand même mieux placé, tout vraiment très bien informé na la réalité Oyo et les kaka na Mboka Nabiso. Et c'est tout, puisque ce est ok, et pas des choses de Nar TV, Nenga Kalobaka, rouge comme rouge, noir comme noir, donc Azaka ni pour ni contre, mais à Sololaka, Nenge, Bapesi Solo. Alors, Tozali, na vie, et donc on a eu Sabino, il faut en même temps ça la part des choses. Donc, on a na don ya koloba. Menzambe a pesa mutu na mutu kabonaye. Ça n'a pas tout sous alors rappeler bien, mais peut-être à expert na makambo moko oyo, pour qu'il peut reconnaître yé na ba nzela wana. Alors, ngai na joaka vraiment chance, ya kota la bande konanga. Yakota la batutu, c'est-à-dire so batinde ngai image bapesi ngai lisolo natala lisolo so na mo lisolo wana na niveau ya masolo nga na solo laka en tout cas wana ezangate na meki kotala bandeko oyo bazalaka mieux placé pour na ba masolo wana. Donc à chacun son job de tulubaka yango na monaki que na meka kosolo la na bandeko na ngai. Donc nazana Randi Télévision, nazana des shows de Nar TV, Bango Mibale, Tomeka Elongo, Osolola, Moka, pour Tomeka Kopesa, conseil na Bandeko. Si j'ai un biso, ezali par rapport à Tomeka Kopesa, conseil pour na Bandeko ya diaspora. Parce que ezana liwa ya Ndeko Moko, ser na biso Moko, bazobenga ina kombo ya Nana. Na monaki ba vidéo wana pe ela kingai, tango ba vidéo eye. Na talaki na landeli na koti ndenge tokota kaka na keye ko découvrir que mutu na mutu aza koloba na ndenge na ye. Problème na biso ba congolais ezalaka ke information soki eye tozora mingi ba information na source te to komaka eye mbala moko mutu na mutu abandi ko bimisa ba information na ndenge na ye. Et pourtant tozana ba batu o bazalaka vraiment mieux placé o bazalaka so ba PCL lisolo azalaka obligé peut-être à côté na ba famille pour akende ko découvrir solo ngo eza nengeni et bango tant bayaka na réseau pour baya ko expliquer biso situation bayaka avec ba preuve bayaka avec la histoire bayaka vraiment na expliquer soki tolobi tozwa lisolo wana ya bien toyebi déjà nanani o biso okoki ko kende kozwa lisolo et pas naye. Donc c'est alors que ngai na Aigle Saint officiel TV, na mon avis que dès tout à l'heure, à chacun son job, à chacun son travail. Moi, je reconnais quand même le travail des autres, puisque dans le monde des artistes, c'est comme ça. Tu peux aux artistes, sont artistes, mais tu peux jouer rôle mon côté. Tu as un rôle naïe, ma kamnazo le banaza sur des choses de nara komi, donc bah associé de la paix bah komi, bah ni mon sengo bah komi, bah pelé le quoi bah komi. C'est-à-dire que nous avons un rôle pour jouer. Alors, on a pour reconnaître le rôle, il n'y a pas de jouer. Tant que nous avons il y a radio, télévision, nous avons un rôle pour jouer. Tant que nous avons
des choses na mon rôle na ya jouaka. Alors na ba makam comme oyo et comme la qui penga, c'est-à-dire moto na moto azana bandit banalise na ya zo sala moto na zo interpréter na marque na ye, mais na lingaki quand même to kota wana te nga na zo kota te na ba vie privée ndenge na lobaka kanga na ba vie privée na kota mingi te bandeko na nga pe ba kota ba vie privée vraiment te à moins ba yebisi bango likambo wana ba leki ba lobeli yango, mais quand même baza ba koko za la dispo ya ko pesa conseil to ya ko expliquer moi moke situation oyo komeni ndeko na biso. Avant na benga bandeko na nga na téléphone puisque na benga moko après na benga mususu na téléphone tant to ko expliquer biso to a ko pesa biso conseil na tourna ye nga ina expliquer moi moke toza ba congolais mais ndenge tozo bima po to kende na Congo on dirait to koma ko kende na ba esprit moko, c'est-à-dire premièrement il y a un groupe, je ne sais pas trop, premièrement, il y a un groupe, deuxièmement, il y a qu'à prouver, barando, bongo, troisièmement, toujours kanisa ke mutunyo surtout toujours s'associer pour na posala ba déplacement, on dirait toza namité mamoko. Tokutani na bande kwebele, tokutani na bango na bapoto. Ba mingi, baza pena ba vrai auto utina bango na ba frité. Tokutani na bapoto. Mais par sentiment, vous remarquez que tout côté moi trop biso batoza na balibanda tout côté moi trop na sentiment et sentiment wana ezo sala biso que batu bazo comprendre te nani aza nani po to sala na route ensemble na poto eza ndeko na nga moko alobaka lobi ke na poto so ozu mutu mabe c'est que yo za mutu mabe puisque na poto mutu na mutu avivaka mingi epai na ye donc mutu nyonso to aza toza pena na batemps mingi te oyo esalaka biso tomona. Mais tous na moi battant peut-être to ko bengana mais ceux qui to komi ko mona na moi mingi to mona na mais to komi to za na ba problème entre biso, c'est-à-dire que ceux qui ngana zo ke ba problème c'est que na za mutema mabe puis c'est tant que na mona ba yote est difficile pour na créer ba problème, mais tant que to linga to za la trop ensemble le quoi to za na ba Afrique na ba Congo tout le temps ensemble il y a mon déplace pas problème zo kota. Alors ndeko oyo ngana zo ka information ba tindi nga vidéo et na moni image c'est inutile déjà il y a pour balancer image parce que tout le monde a un téléphone, tout le monde a des réseaux sociaux, baza na mona ba WhatsApp, baza na partout. Donc vous voyez déjà histoire nous toujours bêta pour les autres tambola na moment où ndeko ba komaki na Kinshasa pour na ba séjour mais pour na bozonga boye ba kela qui est poison et ndeko wana akufaki. Alors tout le monde a qui image oyo muninga na ye azulela azu expliquer ndenge ni voyage basenga basala moko tuya koma ikoboya na bakende mususu ba audio ebimi ono mususu leki na ye mutabengi mususu bazolo ba portugais genre que bazaki na ye na ba hotel mo ba koti na ba chambre na bango bakende kolia na famille to bien pato sauf que tant on est comme ngai nalandi ndeko bandeko ndenge ba mikai kusula ndenge opesi na conseil na pourquoi pas na bengisa bandeko na ngai ba mekana kosola na biso na réseau par rapport à histoire oyo. Donc voilà na moi mo pousser avant ngai na zonga na plateau na ngai pour na to solo mboka po pe na ba tsape un mususu conseil nanga na ngai nanu to benga bandeko oyo baza na ligne. Donc nazo benga nazo banana na banana des choses de na pour na suki sana on a su qui ça na radio télévision je crois nazo banana des choses de na et que ça la biso bien a toujours landaye na appel, donc nazo benga na appel normal et radio télévision tu voyez na WhatsApp et puis voilà tout benga na des choses de na parti na ye nde toko solo la bien. Voilà si réseau sonné. Oui, allô, bonsoir, des shows de la TV. Oui, bonsoir. Ouais, donc, on dit que vous avez la ligne. Merci déjà pour ma invitation. Donc, on dit que vous avez la force na biso. Na bengio pour na lisolo ya ndeko mwati o nana o ya kufaki na Congo batela qui est poison et na landai quand même moi dans l'anda qui on a direct na mona qui ndenge nini
omemaki idée to conseil pour na bandeko oyo baza na diaspora nalingaki na invité yo epai na ngai même par téléphone po na mwa mokuse omeka ko essayer un peu ko betela biso mwa lisolo selon connaissance na yo puisque na yebi yo côté wana ozaka vraiment branché et puis omeka ko yebisa biso na diaspora conseil nini oyo penser to eloko nini oyo bandeko tokoki kotirer par rapport na histoire oyo ekomeli ndeko na biso na Congo. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Saint-Kitoko Aigle. Merci. Donc, tout ce que je peux dire, ce n'est pas du tout pour justifier la vidéo. Mais par rapport à Ndengekaka, Tozomeka, partager dans la communauté, moi, je suis surpris à comment la vidéo est. D'abord, il y a une vidéo presque en temps réel, qui est filmée, en tout cas, il faut quoi. Ouais. Je suis suivi de plus de 40 000 personnes, donc voilà pourquoi moi, rapidité, on les a. Donc, dans la vidéo, j'ai essayé d'analyser la vidéo, mais là, on a considéré qu'il n'est pas trop audio. Parce que pour moi, on a commencé à jouer la vidéo, ce n'était pas égal à audio. Audio expliqué dans la vidéo, puis tout le monde a ma. Alors, quant à moi, selon moi, d'expérience aujourd'hui, je vais même d'abord en direct. Question est dans autour pour le moment de la vie, on ne sait jamais. Et quand on poison, ça, moi, même chez moi, sur ma chaîne, je n'ai pas parlé des poisons. Ça, je garde encore beaucoup de réserves par rapport à ça. Mais sauf que na moni ba tumsus ba metiko le banandenge na bango selon pendenge ba celui là qui wana. Mais à ma grande service, ba famille na bango ba connaissance na ye ba benga kipe ba meki ou expliquer nga pe makambo belé ou ezapé vraiment pas du tout dire bien en plus aux audace de la bango. Et tika na on va privé parce que ça problème mon personnel et à famille na bango. Mais ce qui est déplorant, comment on a commencé à ça réellement, histoire est qu'il fallait bazonga et le lendemain on a accouché. Accouché selon sa famille, balubi ba yebina noté. Bazoluka baleka na autopsie pour ba yeba ou détecter ni bomi de kona bango. Mais par rumeur kaza ndimo munyo to wani landaki na sima. Mais ngana matoi na ngami bale ndenge na soli na bango. Et puis, nous avons même l'une de leur famille en direct hier. En Belgique, non jusque-là, nous pose Yaliwana été. Voilà, selon famille, pas selon moi. Selon famille, nous avons d'abord une émission. Donc, voilà au moins tout ce que je peux dire par rapport à ça. Parce que, tout le temps, tu seras plus loin. Moi, surtout, on a une information où il n'a pas du tout sûr. Nabanzo medai pe ko anglais bien au début. Na yaka nango na bafani nanga toche nati. Je suis suivi dans le 5 continents. Na tiaka nasi ndeko ya yebi akota. Ayeb sabisu ezani nesi par là na soit comme information mususu mais mutu pa akoti tantôt membre de famille net ya lobby. Membre de famille de akoti après si confirmation. Donc c'est presque ça. Je n'ai jamais fait l'analyse, sa précision ou des commentaires qui n'ont pas de sens. Non, moi je ne fais pas comme ça. Donc voilà, on a par rapport à Ndegwana, mais par leçon, en tout cas, nous devons faire attention. Pour qu'il les a vraiment mon cellule, surtout actuellement, vitesse à monde Android, si vous avez un problème familial, franchement, il faut moi c'est très pézalak. Parce que ma famille peut pas déplorer la manière d'où va publier une vidéo la manière où on dit moi si pas à la qui est la manière mon corps à la qui ne sait pas elle s'est réveillée les matins dans une position de lit ouais bah tu vas dire respect dignité bon et on peut l'appeler ça on peut conseiller dans le téléphone faut dire il y a pas tout va publier faut dire il y a première personne qui sur l'événement ou dans l'événement il y a des moutons Hollande. Parce que la minute, ils ont un WhatsApp et un moutunion. Ils ont un statut. Statut, si vous avez 500 000 personnes basées. Si vous avez 500 personnes, en fait, 500 personnes basées.
soki moto atie déjà na Facebook eza public. Là c'est des milliers de personnes. Donc tout le monde a ça. Donc bokokoka jamais kolanda mokili momba po ke tokolisa bango fait ceci fait cela non. Donc l'erreur eza na moto oyo afilmaki mpe abimisi. Si elle n'est pas une membre de la famille, donc c'est à lui de blâmer. Parce qu'il y a au moins qu'on réclamer non, money, vidéo, mais nous on n'a pas de faute. Mais il y a des gens qui vendent et ça montre mon même dans le groupe. Voilà. Hollande la batouana wa. Hollande la bango c'est ça. Batunde batindelio. Na menito so betika nana na Facebook nyonso ebimi. Des milliers de personnes, des milliers de vues ont recopié la technique. Donc voilà. C'est presque ça un petit conseil entre les familles. Ceux qui vous ont un problème où ils ont secret. Comment dire? Si vous avez un problème où ils ont secret, ça ne sert à rien de filmer. Après, pour filmer dans la tire, c'est papa tout le monde a filmé à Bobby. Mais laissez tout le monde de filmer l'événement, mais voilà les conséquences. Ok, merci beaucoup des choses de Nard. Donc, ce que tu l'as dit bien, puisque yo cela même dans la famille, ndenge toyoka ki balobi ke akendaki soki invitation au lien dans la famille, donc après akutani nango, donc eza nango bongo te alors. Akendaki baliaki ensemble na famille. Après avoir causé na réception à la famille, ne azongaki soki na hôtel. Après à comment sentir soki so et communiquer mabe tout ça, donc il y a tout le monde alobaki biloko bon. Franchement, pour na owana, moi je manque à dire, il y a on a essayé au début, na analysé kaka vidéo ndenga bandeka abolela, qui a bouffé, voilà vite toujours tout consort, mais Pablo Kwana ya kenda tout ça, j'ai pas vraiment de confirmation par rapport à ça, et j'ai même pas les mots par rapport à ça, sauf qu'ils ont un audio, mon que zolanda na vidéo wana, je crois peut-être que ça la au moins zolo que ça na kata audio wana, mais moi du coup ndinga na analyse qui maloba ya audio wana je considère pas trop, à considérer vidéo ndenge fani azo de la wana c'est tout. Ah ouais. Merci beaucoup des shows de Nard TV, naebi ke autour en live toujours tenté. Ezaki juste que pour naebi ke yo ndenge tolobaka ah bande ko comprendre nazana des shows de Nard TV. Rouge comme rouge, noir comme noir, donc il y a apesa information ndengi bapese lié information, c'est-à-dire à déformaka information té et après à zongelaka information té, c'est-à-dire soga ça lobby à l'équipe à côté le romsus. Donc il y a lobby et ça par rapport il y a famille, c'est-à-dire azo solo la direct na famille et famille naie va expliquer au bakoka ko expliquer mais nga lobby tout à l'heure qui aza limité na niveau wana esengeli toye ba conseil na ezaka que bakamwa ba famille so bolingo sala yango to sala yango mingi to longola nanu ba caméra to longola nanu ba téléphone to tika nanu ko filmer déjà très important. Merci beaucoup des choses de Nard na éviter choses en comme sous le coco baki ça avant na tika. Bon pour la combat ça juste pour un petit conseil surtout plus na biso ba diaspora au to kende Kinshasa. Eza na ndimo bakomi koyemba na Kinshasa kuna soki bina na verre batela verre bina na verre batela verre bina na mulangi batela mulangi, c'est-à-dire poison. Poison etomboki na ndenga moke te bazoboma juste par la jalousie. Soko salika batapage ya mbongo weke mutu mwa azepi na yo te atie par la jalousie. Tant que bozala na rancune, tant que bozwa na jebite par la jalousie bazoboma bato. Donc, déjà, les musiciens, les musiciens, et puis na verre. Puis na verre, c'est-à-dire, au terme, au kesu bakende na. Ozongi bo ozongi na. Mulangi oso fungola ki soko déplacé soko yé, comme la dissouté. Donc, conséquent, on a vu au Pesangwana et puis Kinshasa, soko ke Kinshasa, soma miel, au bâtiment sur la Kinshasa, bakumu tambola na miel na ma poche. Yo pe son bazala na bimi au milieu ozongi au milieu juste un petit peu quoi. Donc voilà tout ce que je peux dire, mais sauf que nous voyons des collègues à Bouffy. Et puis si les sons, et puis si c'est Boubanga, donc voilà. Donc merci beaucoup, donc merci beaucoup, merci des choses de Nard, tous toujours ensemble, Webiga Ndenge to Kendaranango, Nzamba Pambolayo, et puis Moussala déjà tout le monde, Moussala et Mama et tout ça, donc et Kendeka Ndenge so Kindouana, tout ça derrière Yango pour nous soutenir. Merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup. Merci.
Ouais, voilà, touti ko yoka des choses de l'art et donc boyoki avant na zonga pour na tout expliquer par rapport à des choses de l'art ngai na lingaki na benga susu ndeko mususu puisque na lobaki na zaki na deux invités et dans l'amour il y a mise au point ils ont mis au point nous avons tant d'aité et ça va premièrement toujours sur par rapport ya liwa ya ndeko nana oyo azaki azana na poto awa kindaki Congo et puis bacheli poison bon tout ça pas trop na kati ya famille pour na koyeba mais tout ça na bateau baza mieux placé pour nous avoir après d'informations entre autres na invitaki des choses de Nar TV puisque na ye toyebi ndenge masolo ekendaka et na invitaki ndeko na ngai radio télévision toza na ye tozobenga epe sikoyo po epe apesa biso conseil par rapport nango na version oyo ye ayebaki na pesi mbote na Tommy Tostao mon frère à moi depuis Rennes donc Foudrenkoi na pesi mbote et vous a tellement évelé Henri Ibanga Rockman Adam C Paul Bingo Sekita bana boka pourquoi pas Merclo na pesi mbote place aux alliés en tout cas Zamba Pambolayo mère Tobenga Radi et puis to yeba penaye to solola naye pour et ça vraiment important faut reconnaître la valeur na ba ils sont tous en diaspora donc il faut reconnaître la valeur il y a bandeko o bazo sala musala na bango na ba réseaux sociaux bien o bazo éduquer masse o bazo solola na peuple o bazo partager ba information pour réveiller pe biso peuple puisque na Aigle c'est officiel TV idéal les abattus peuple à la éveiller peuple à comprendre tout mais pas ça va idée tout mais ça va conseil tout mais capé pour révolutionner mais tout donc voilà tozo benga radio télévision na yep to solo la mboka voilà bonsoir mon frère Radi. Bonsoir mon frère Aigle Saint officiel. Bonne papa. Malamu papa na sepeli ko zoyo lelo eza esengo nanga na tala yo kaka na zolanda yo kaka mais quand même lelo pendana yo kayo o kota na kati ya Aigle Saint officiel ko to solo la boye eza esengo na biso papa nzamba pambola. Amen. Ngapela sepeli wakasi na invitation kwa ndeko nanga. Merci beaucoup. Tolingaki ndeka na lobi tozo solo la pona ndeko nana oyo akufaki na Congo et bino boza quand même mieux placé ndenga na lobaka il faut to reconnaître ba valeur ils sont moné loko zo boma ba réseau to e boma la télévision ezala ke mutu surtout tanga bimaka ata bimi na lobi alinka lobake ngala leki bango ngai danger e ba bana kutu balala tout ça or ba pana ba biso ezala ke toza soki toza batu ya sika na réseau c'est que tozo yekola et pas ya ba oyo babimaki liboso soki pe toza batu ya kala to continuer toujours pour apprendre puisque chaque jour les kambo sika yaka donc ngai na reconnaître ka musala bino bosalaka puisque eza moi différemment ke na o ngana so sala sauf que tant on a zotala bino besoin ko inspirer ngai pe ba makambo ebele alors tant on a landaki yo na réseau na monaki ndenge nini pe bandaki kosolola par rapport ya liwa ya ndeko na bai pourquoi pas na benga ndeko na ngai aleka pe pa na ngai po ameka quand même ko expliquer biso na moi connaissance na ndenge a yokaki to ezalaki et après apporter conseil biso bandeko toza na banda oyo tozokende na Congo ndenge nini tokoko vivre ndenge tokoki kozala yango moni na ngaki na joyo donc o meka pe kosolola na bandeko bazolanda yo par rapport ya histoire ya Nana. Est-ce que ezani ni selon bino boyokaki ndenge nini to ekendenge nini? Merci. Encore merci beaucoup de konanga et Aigle Saint officiel en tout cas c'est bien la peste na batunyo sur ba abonné sur la page na yo bon balandaka en tout cas merci ba bango to ba s'abonner massivement. Merci. Alors concernant le kambo ya ndeko oyo to koloba oui, tout ça a opportunité à cause de tout directement. Et tout ça à cause de master et à Koufi. Mais tout ça qui est sur le vidéo il y a des cours qui n'est hôtel, à cause de là, concernant un moto qui est na Congo. Pour pas version il y a un problème à moi c'est belé. Pas version il y a des version il y a des belé. Tout le monde à part vidéo tout le monde qui est servi à Nazaki na robe de nuit, culotte de chambre, comment abandé ko après Ojomo ebimi
soi-disant leki na ye après awa audio musu ebimi ya leki ya camarade na ye oyo aza na Londres epi apesi baversion baveti liwa ya motu moko baversion ebele. Dans tout ça tout d'abord tolingi to banda koloba la communauté na biso toza koyeba kopesa information te. Réseaux sociaux na biso ekomi ba place oyo moto to aza na posa ya kosalir même réputation même ya moto akufi. D'abord na condamné yango pour na net mona ki vidéo moto aza kolela moto oyo aza kofilme ye moto aza kolela. Est-ce que ce qui veut otala moto aza kolela émotion kofilme ye et puis tout ça qui yango to l'accepter comme information et kaki. Bon voyez qu'on s'arrivait que non ndeko oyo aye kotinda voice ya koloba que non ye leki na ye bwana boye apesi pe ba ndenge bakendaki vendredi kokende apesi ba biloko na ye wana oyo ezalaki bakendaki kobina bwana boye kozonga bafulufulu so nde nini après tandis que batema bato bamélange bamakambo na kati ya liwa ya ndeko moko po eto comprendre réellement liwa ya ndeko na biso eza te bato mosusu basali yango comme pese mais bato mosusu bazwi yango comme eza neti mawa oyo ndeko moko azalaki na kati congolaise efai tolela ye mais bato baza kolongola mawa ya congolais na kati ya communauté na biso. Information ya ndeko na biso liwa ya ndeko na biso aza moko te kita na Congo bakufaka mais toaportaka meme bainformation biso bato tosala to bazala sango mais na liwa ya ndeko oyo ekamwisinga po baversion eza ebele biso toza bajuge te toza mpe baavocat te mais na oyo ekomelaki biso torecevoir yango tomeki kotala tokoki koanalyse te mais totala sikoyo baaudio ya moko na message ya moko na moko aza kopesa concernant alakisa bato ndenge ndeko akufaki ube aza koya kobakisa kofinga to kozala eloba mabe ndeko oyo akufaki yango tosalaki neti émission tosalaka mingi te natunaki bato audio ya ndeko oyo mwasi oyo abengi na émission aza koloba nini oye afandaka na Londres oyo mwasi akufi afanda na Irlande mais aza koexplike ye azaki leki ya camarade na ye tovedi biso bacongolais na dossier oyo wi nga mpe nasalaka nalandaka vie privé ya motu te e naza mpe sense ya kotelema kopesa toujours babiloko oyo pele te eza koconcerne ngai te natalaka nango koannonce comme information soki namoni yango eza bien soki komi bona boye natikaka neti oyo ya bacomédienne nango kokota mozindo te naseletera na ngai mais concernant ndeko na biso ya mwasi oyo akufi na liwana na ye eza kojuge pe te mais totika famille na ye ye moko ayebi oyo ekosala bacongolaise baoyo bacamarade baza kokende kosalire ndeko na biso oyo akufi nde place na deplere komona bandeko oyo baza kozwa courage ya kobengaka na baémission oyo nga aza camarade oyo naza nani aza kositela bakombo eosala mpasi na communauté tozongisaka me bato to naza kopesa oyo ya ngai mpe napesa mpe mwa conseil mbala moko tomi ya kozongisa bacongolais oyo toyebaka ya kala na susi soki ndeko akufi tozwako lokola ekomi lokola je moko te na monoko poliwa na kala ezali moto aobanga azosomo ye akufi lokomo na kufa journée mais lelo yesu ni wate komi ka je so utakufi akufi moto nyonso akoloba n'importe quoi donc congolais a changé na congolais ya kala na congolais sika tomi des choses différents bata kozanga ba réseaux sociaux toza ba chaîne en ligne te ozosanti bapeshe nouvelle ya ndeko na akufi ata camarade ata voisin na yo ozoka na mawana souci moto na yebi bien mais pour le moment c'est pas ça yango biso na bakati ba chaîne tokomi kozwa moko ya mabaku ya komona bandeko mosusu aya kotala bino bopesa information moto mosusu akobenga oyebika information na te ya kala information parce que toza kolinga kolakisa bandeko mosusu moto mosusu akozala informe mosusu akozala informe te mais na baoyo so akozwa opportunité ya kozwa kobengaka na baémission kobanda koloba mabe ya moto akufi tokobeta mpe vie ya motu oyo akufi antoka liwa ya ndeko na biso nana peut-être bandeko mosusu azozwa yango lokola base mais il faut batala bien parce que basekret mosusu oyo
bato mosusu bayebaki te na oyo fille aotoloba dernièrement awa ya mibali ya bana omonaki no vie privé ya moto aétale yango moto asi akufi déjà donc ndeko na nga Aigle Saint tosala mosala na bino bien tosala mosala na biso bien ya koede bandeko na biso parce que na communauté nyonso bazalaka na temps na bango basalaka bapartageaka banouvelle mais na communauté na biso bacongolais tozokoka te kozwa moto na part na ye ya koede ndeko na ye même na information même na conseil tozasundema na te biso bacongolais tokomika nde olobi wana bato baya supérieur nga naza boye nga naza boye mais tandis que toza biso nyonso bapassager na mokili moto otikala etrema na te soki toza nde obengi nga boye obengi nga na page no mbala liboso ozwi numero obengi ngai na pase na chaîne na yo naza na respect ya bato oyo baolanda biso ki tobongisi moko ya bacongolaise na biso akufi na mboka na biso oyo likambo ya stima poison alors nini tokosala tobanda koeveye bandeko na biso oyo baya kotala biso ndeko tokeba même master oyo oza na ye parce que na conseil tokopesa même master oyo naza na ye nakobeta liso na ngai nakotrahi ngai mpe parce que na oyo tomona bapire master ya fille ya tantine wana batrahir ye déjà bandi koloba n'importe quoi moto asi akufi déjà yango congolais akomi kobangisa même façon ya kozwa na telefone na ye parce que la mosusu aregistre bato soana ya enregistre yo ape apanzi yango déjà congolais akomi na makambo ebele ya mabe en tout cas oyo nazalaki na posa koloba concernant na communauté congolaise tomeka kotala likambo ya ndeko akufi tomema yango na façon ya bapeste moto aza spécialiste na média aza te moto mpe aza spécialiste na information aza te mais topartageaka yango par amour opartage message na yo mpo ndeko moko aza komisi pete yo ngai nasala na partageaka topartage bolingo na biso bato oyo baolanda biso basantiki no moto oyo opartage bolingo toza na temps ya kosedivertir tokosekisa bato tokosabana boye mais na temps ya mawa totia mawa c'est ça. Merci à toi l'invitation. Merci en tout cas. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Tosepe Limakasi Koyokayo et Bandeko Bayoka Ape Voanayo. Malgré Hermonde, Tobara, Hermonde, Toza si ma caméra, mais Batubayoki Souvanayo na Aigle Saint officiel TV, Waouh, Toyoki, Radi, Otolandaraye. Na chaîne na yesa biso bien Zambia pambola yo merci pour nos conseils au PC Bandeko comment tout merci beaucoup merci beaucoup merci voilà merci na Bandeko oyo Adam c'est protection ya bana mboka merci matata et Ani Tanko et Kusangai bisous tantine nangai wana tantine ya Aigle Adam oyebi déjà tu wana tantine nangai donc là on a vu bon na moni famille Tanko Imobimba na moni famille Pusangai na moni famille Fayete na moni famille Kitoko na moni famille Muzubete vous êtes tellement ebele ba Kolomoni famille Gangale famille Muzia na partout dans le monde et puis na bandeko nanga bazana Congo merci Nabinotu, donc Nayaki Kakapoto sa la mise au point, il y a Liwa ya Ndeko Oyo Akufi. Naza Sir Boyoki, Ndeko Mibale on a invité, donc ma chaîne Mibale on a invité qui tout sur Nabango, et ça ma chaîne Oyo, vraiment bazalaka mieux placé dans l'information, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas des choses de Nart TV, kuna en tout cas information nyonso Oyo tous en avons besoin, ceux qui ont bimi siko na seconde déjà des choses de Nart TV à Zaranango, puisque antenne les alliés, m'appelle, tout ça à poser partout. Et ceux qui n'ont pas na radio, télévision, les sous-sous, ils ont un petit côté. C'est-à-dire, quand on a moni bango, on dit non, là, mais comme ça, la analyse, puisque, et la rapingaï, et commis pas n'angaï, mais, les gens n'ont qui, nous avons un moussala, ou aïe, bien. Nga moussala na bien, boye bien, et misala ya boye, nous reconnaître, de Konanga radio télévision, nous reconnaître des choses de Nart TV, bango vraiment baza placé au Nayango, c'est-à-dire un moko, et aussi un biso toke na bongo. Monde ya réseau et ça penza mabete, mais so comme mabe pourquoi puisque batu bazozo ba information na source te. Toti ke la kamutu na mutu musala na ye. Moni ngai ngana za so batindeli ngai info
Ce qui vraiment vous expliquer une clarté, vous avez dit que il est il y a au monde en Angola, masolé belé boutique de la rangaï, na salle dans une émission tempo, na salle caractère au salle d'émission, il y a ba motivation, ba conseil, hein, aux gens ça moi ba ton esprit, na ba espoir, na moi pour révolutionner l'esprit, na salle wana po na bongo, na salle wana tempo na bubengi nga bole sanga ikutu loba mtu wana sala kinga boya finga kinga kende nga na ye na lobi ngasko na zakana te, parce que des choses de na za soko bubengi. Papa des choses, on a dit comment école biso ah tout ça ah oui ça bino beau pesanga information beau expliquer nga mo clair nani aza concerné so le bingai na concerné ah yo to concerné do yo mo yebisanga après olingi to so lango na réseau oui ça étant ayaka avec précision ayaka aoloba oyo ba yebise na ndako wane outi ayaka te o ba betele na balabala tala na internet omoni eloko boy ayaka bongote so boyo ki des choses de na razolo ba c'est-à-dire aoloba likamu oyo asoloni na mukolo likamu. Voilà Batou, oh, bisoto lukaka, Batou ngana lukaka. So boyoki radi télévision azolo, c'est-à-dire azolo bamakamu oyo azui ayoki azui amo na kati ya source wana. So ka azui na source te ayaka pona sala ba analyse, et ça quoi ndenge des choses tikoloba. Na ina analyse na luka sikoyo bakolo likamu bakota na kati ya réseau na ligne babenga ba expliquer sikoyo likamu na version na ba. Alors ngai tango na yeboy le roi na ozana le kambo ko expliquer pas trop bien na makambo oyo naza obligé à kobenga bandeko baza expert na matière pona bango to solo la siko na benga ki bango po kaka to conseiller bandeko na biso oyo bazo sala ba makambo na ba réseau. Premier conseil boyo ki va le venir Congo baye baza na nzembo mo bazo yema na Congo batela mulangi batela batela mulangi. Et puis tambola mingi na miel. Parce que ngai na yoki ya mubongo et pas il y a des choses de na comprendre que choses na Congo, ce que Congo. C'est-à-dire mulangi na yo oyo zo melela. Il faut zanango toujours na maboko na. Tout mouvement ozo sala, il faut zanango na maboko na. Na obeta mo lisolomo avant na tikabino puisque na vai na sala émission 45 minutes. Na Brazzaville na Congo Brazza soki lelo ba congolais soki ba congolais Brazza ba melaka masanga na ba verte même na baba bamilaka na ba verte bamila na milangi pour président de la République akufa na poison ngala vandi trop na Congo Brazza na et makanda zoloba et puis et salanga i place union surtout na viva après Congo Brazza ya bane 80 ngandi na tikala ko mela masanga même na baba na verte ngala vi na ngai so na ovanda na za place bato bazali so na mela eloko na za toujours na bouteille. So ina meli eloko na verre bocha na mtu na bino ke so na telema il faut na sili sa verre wana na sisi ya mtu nde na tiki verre ta na ozonga boko observer bo mona ke na osimba sur verre wana te ngaza na bon donc batela mulangi batela verre ndenge des choses de na tukoloba izanze besoin mama na Congo et puis il faut que mon ami donc ça dit ko bange komi ke mboka na yo moko po kende il faut tamola na ba miel mboka na yo mo zo kende zo ba ko mila na batu mboka na yo mo c'est-à-dire tozomi côté ya radio télévision et puis biso le bike ko remarquer que na mutu oyo zana yi pembeni akokipe kozala munguna na yo donc confiance ezozala penzate tant ozo beta masolo na yo tant musu ninga musu azo sepela te tant ozo sala likambo moko boye tant mususu ninga musu azo sepela te yo zo mona ba boza baninga mais OK ye na kat na ye ND mutu ezozala produit azo produire N c'est-à-dire ezo sala e pasi pourquoi yo ngana lo ba na bato ezala envie omoni mutu aza ko envier yo eza lo kwa neti yazo linga zala yo envie c'est ça ko envier c'est-à-dire que na omona neti fallait zala ndengai pourquoi ezayi il faut zala ndengai eloko ezo boma congolais yango wana après to retenir les souvenirs na conseil mutu akufi to koma ko zwango loko les na valeur te OK soki mutu akufi kala to bande ko banga ebembe il y a des fois même boy o banga ngolala ta yo moko na ndako o mo le ba bimelo na butu mais lelo bato bazo salir na ebembe donc mutu akufi bongo ba lokota na ba vie privée na ye asala kinini abota kina nani bana d'ailleurs basaka nini tout ça est-ce que état libiso est-ce que vie na ngai etali est-ce que vie na yo etali et mutu tango akufi déjà
tout ce que tozo lingato banda koloba ba oyo bima misusu babi tozaki na ye na hotel mususu alobi nga na ndeko na ye na hotel azaki na mutu te siko ba ondima ya nani baoyoka nyonso wana eza po tosala na nini que son âme repose en paix notre sœur était ya biso ba oyo tozali na bomoi to comprendre que mokili déjà eza ya kobeba nga na yebisaka batu ke soki ba oyo bakufaki lobi tokataka bakufaki kaka na corona oyo akufi sikoyo akufi na poison akufi na corona te c'est que liwa eza à tour bongisa ntango na yo zala malamu na bato yeba kovivre na bato oyo alingi olinga ye oyo alingi yo te sala angele bondelaka mpona bato nyonso baza pembeni na yo yebisaka nzambe atya biso bato tozala na motema ya bolingo akotisa na mitema na biso ke elobi ngai mpe na kokufa nsima na ngai na prepare nini tozotika bana soki olonaki mabe okobuka mabe. Merci beaucoup na bandeko bozalaki tellement ebele ya kolanda biso nayaki kaka po tosala mise au point na ndeko de show dena na ndeko radio télévision ba oyo boza na ligne boyebi ke tomesana kosolola nde tosololaka Adams protection ya bana mboka na bikoza professeur Ngala Mulume place bozali et Mike Tuwanga pourquoi pas Clovis Bukalengo et Raymond Rey, Nathan Bamundele Mutombo, vous a tellement aidé. Na lingabino mingi, topesi bino mbote ba place bozali, bozelana afana kata il faut nazala sûr que batu emususu mutu mususu a komaki emususu na monité, maître Florim Poutou, l'assureur qui rassure, big up à toi mon vieux, mon grand frère. Nani mususu les news des stars wana zomona Marie-Laure Mwaka bisous les news des stars vous avez toujours na biso na ebike boutique biso mokolo moko te évangéliste Dadi Mabiala Christelle Meki donc vous avez tellement ebele merci pour notre Kolanda toujours sur là pour ndeko et puis topesi conseil na des invités na biso tozaki na bango na téléphone des shows de NAR TV na radio télévision et voilà prophète Chris yayo yango wana boza ebele na parole des sages by Aigle Denis Alves Ilunga na dynamique de Noël Chani merci nayo mpo ndaba na Top Africa Magazine ya kulutu na ngai Johnson Keto lobby déjà tozala na ligne pour navie Johnson Keto lobby tozala na ligne puisque masolo ya kosolola ezali ve azana sujet moko ya lobby ezali est-ce Kofi Wera Félix Wazekwa pe ba misusu concert ekobetaka na poto toti sujet ya lobby en direct ya London je crois ezana 18h vie so na sanité tozala wana ona tolanda ndenge nini ekoleka Enos Maleo yayo yango wana merci na musique populaire Denis Alvis Ilunga na Noël Chani vous a tellement ebele Aline Berg na Stop au viol et massacre merci beaucoup vous a vraiment tellement ebele na sepeli et ma sœur Mathilde Sona vous a ebele donc nous avons apambola bino ngai na bino to kutani mbala ya sima ba oyo peut-être natangi komo na yote peut-être msusu na moni place pour apparaître te na réseau mais bobi to bisamate boyebi ka eza genre to pesa na mbote to zanga te ko pesa bino mbote bo s'abonner na Aigle officiel TV chaîne na biso ya YouTube yango wana et bientôt là to kozala na live na page na nga normalité na Robandasco pour ça la mini na live Facebook ya page officielle puisque la page officielle de Osala Bisoke, tous allons vraiment très bien contrôler les réseaux sociaux, puisque Kenarabongo, Sipio Mosengo, Place Bozali, et puis équipe Mobibaya, Jupiter et Conquest International, Boza et les Zambé, Nabiso, Apamolabino, évangéliste Dadi Mabiala, donc voilà, bonsoir Nayo, bonsoir évangéliste. Bonsoir à professeur Ngala Mulume Kababitoka. Donc, tozala kiwana pona to solo la mboka conseil des sages par rapport à des Koufi pour retenir que
il faut respecter les morts. Et ça, c'est ce que je suis fait, tout ça. On a eu des choses, on a eu même. Tu fais les artistes Diane, comme Gabriel, il faut tout éviter de l'eau, il faut respecter les morts. Tant que tu as temps, il faut au moins tout vendre sur ma candidature, tout le monde qui est bon, est-ce que Nazali Banga. Donc il faut vraiment tout et tous les caractères dans la chaîne pour tout peut-être toujours le cabavi, peut-être toujours le canon. Il faut tout vérifier l'information. Au Bakangi Aïda, mais Aigle officiel qui est déjà dans les artistes nationaux, dans les artistes tout il y a Congo. Donc dans les artistes congolais tout il y a monde nationaux na bango. Puisque nous avons conseillé, il y a des artistes qui ont SCP. Donc, nous avons des artistes tout. Quand on a dit ça qui sont mais Azan n'a pas vendu approuvé que les mais l'information on attend nous écoute et ça la baisse c'est-à-dire la vie privée on attend il faut y avoir sur la merci Radio Télévision, merci des choses de Nord TV. Et bah yabiso yakati toza toujours ensemble toza toujours together tozo sangana po to sala la force ya média po to meka ko informer bande ko na biso ba congolais po nyoso ezoli kana boka na biso c'est na lobi na tiki binote na ozala mutu ya lokuta naza obligé ya kotika bino po nayebi ke ofsenga la mulu na koluka ngai po to solo mboka nayebi ke merclo azozela ngai po to solo la mboka na ekipo na sujet ya kosola mboka na forme ya ndeko oyo a Tikibiso, c'est-à-dire que molimo na ye epe manakimia et Aigle Saint officiel TV, des shows de Nord TV et Radio Télévision te présenter ma condoléance na famille éprouvée molimo na ye epe manakimia nzambe yemoko ayebi ye akelaki biso apesaka pe ye azwaka lokumu kembo ezonga epai na nkolo epai na biso tolobi kaka merci na ye po tozala likambo mosusu ya kobakisa te bozala bien na bandako na bino bozala bien na mabota na bino nzambe apambola bino tokoya lisusu mpona kosolola mbala ya nsima merci beaucoup Go. Aigle Saint officiel TV balobi Aigle Saint balobi motamona ka musika chaîne ko mona musika chaîne ko mona 2000 mètres Aigle officiel TV Mpongo officiel TV c'est bana miso Mpongo Aigle officiel TV balobi chaîne ko s'abonner ngoyo ko jonga moko lenge di sofate bo sonja bolingo la misam sapana lende Aigle Saint officiel TV Aigle Saint balobi Aigle Monsanto officiel TV Mpongo Monsanto officiel TV chaîne ya kotala ba émission solo ba théâtre solo ba solo ba film pe ya solo awa ko jo baktere nyoso bino mona ka bango kuna pamba te awa maka masolo ezali awa to ko mona musika a Aigle Saint officiel TV Aigle officiel TV na embela Aigle Saint officiel TV na embela yo Aigle officiel TV na embela iyo balobi chaîne ya kotala ya ngoyo to s'abonner massivement merci beaucoup.